MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya sika, mafuta ya sika, mafuta ya sika. Donc, Mboto wa Ndiam DG TV mafuta sikizeni kwa bino na kandama avec un grand jeu kana cadre d'actualité. Bande ko babolingo liwa ya champion. Edingwe moto na ngenge. Et je crois que Congolais nyonso aza matanga parce que azali moko ya bato yo basala fierté ya culture ya mboka ya Edi. Comment on l'appelle? Et Katier, voilà. Katier munene na mboka ya Congo RDC. Bandeko tango na otala ba image bolimbisa mpona image flou. Tango na otala ba image edingwe na omilobi la vie eze eloko te hein. C'est pas la peine osala lolendo. Bandeko edingwe azala mutu makasi. Edingwe azala mutu bato babanda kobanga. Mais liwa ebangi edingwe te. Liwa ekiti edingwe mutu na se. Pona olobake yo tikali. Yo mutu makasi yo betaka tolo. Mbanga nzambe. Parce que l'homme n'est pas maître de son souffle, dit la Bible, pour pouvoir le retenir. Via mutu zala maboko nzambe. Mokolo yeme ya ko décider oza soute. O discuter te hein. Ate ozalaka nani. Et j'ai parlé avec une amie, aza mwana matete. Elle a connu edingwe particulièrement. To seki na ya betelinga ba fe moko mibale. Bandeko toyebi edingwe asala biyoma ebele hein. Surtout en ce qui concerne le catch. Et tant que nango tazo bisanga lobi o azaki mystique o avandela mbabula ya makala sans kozika. Mbabula aya longoli nzungu avandi likolo. Do azaki mutu ba numéro bandeko toyebi. Edingwe apesa bato bakisi, apesa ba Katier bakisi, apesa do mutu to alukaka kisi edingwe apesa ekisi. Ba faux pasteur edingwe apesa bango bakisi. Donc bref,
il n'était pas n'importe qui. Na domaine ya musala na ye. Azali moto akisi tout le monde connaissait. Muninga na sekisi nga alobi abeteli nga de masolo. Je crois bala matete. Faut bayeba lisolo ya mwana edingwe mo batia zemi. Batiaka mwana edingwe zemi. Ayebisinga edingwe ayebisinga ma sœur. Edingwe azala calme. C'était un homme cool, il parlait pas beaucoup. Nde bato bandomona ye na musika na neti moto moko ya ba brutalité. Non. Abi c'était un monsieur très doux, calme. Il parlait pas beaucoup. Abi il était gentil, vraiment azaki bien, il parlait bien avec les gens. Batie mwana edingwe ezemi ya mwasi. Le jeune homme awangani. Edingwe akenda ntina ndako na bango. Asola na mwana na garçon ngo asola na bapara na ye. Mwana mobali wana alinga kondima te. Edingwe alobi papa na mikitisi malgré ce que je suis. Naeti awa ozowanga na zemi. Ayebisi nga nayebi ke zemi wana eza ya yo. Soki eza ya yo te problème te, mais soki eza ya yo ata so mwana mwasi akoyepa na yo te, mais souci na ngai eza kaka ke non oassume ba responsabilité na yo. Au cas contraire ekozwa malamu te. Mwa mobali wana bandeko elobi na moninga na so mpe bandirsisaki motema na ye aboka kondima. Na suka nango edingwe abengisi meme ntina ndako. Malgré edingwe akendaki epa na bango abengisi ti epa na ye. Abi na ye nayoki yo. Malgré manœuvre nyonso nasali oza kaka catégorique otenir kaka na décision na yo, y a pas de souci. Soki zemi eza yo te eza na problème te. Mais soki eza yo nga nayebi ke eza yo. Soki eza yo ozowangana. Yeba ke ndenge ozobima epa na nga awa okokoma na ndako na bino te. Ayebisi nga ma sœur garçon abeta libaku na nzela akwea eloko yango moto eboma ye. Beta libaku na nzela akwea eloko eboma ye yango wana akufa. Akufa. Abeteli nga lisusu numéro mosusu bakanga 207 ya edingwe. Edingwe azala motuka yango manosala transport. Bakanga yango na nini na quelque part kana kini wana soki wapi so na rond-point soki wapi. Alobi chauffeur azaki en ordre. Bino bobi ke ba roulage ya Congo bata buzoba. Balika balia. Mais c'est quoi votre problème? Naza en ordre. Abi eza mutuka edingwe. Bayebisi edingwe ne nani Kabila à l'époque ya Kabila. Na abi donc si c'est comme ça na obenga vie. Bayebisi benga. Abi na ma sœur histoire vraie. Bakanga na boulevard voilà. Moi mbalo wana azwa misapi. Bomoni misapi ya maboko so to sa symbole leta téléphone. Eza pousse n'index non? Wa munene na welandi yango na tombola china litoi. Alobika alovie. Sko ba roulage bakansaki intimidation. Bayoka penda voix ya edingwe à répondre. Nous eza mungo munene à répondre allo. Ayebisi bango bayebisi nani chauffeur alobi na vie bakangi mutuka. Edingwe azongisi pas banani. Oyebi ke ba roulage bapanzana. Bapanzana. Bapakata mbangu. Bapériode dola balobi bando kanga mituka sute na kwe wana. Donc pour dire que c'était vraiment un homme puissant si on peut dire. Azali par exemple ba numéro azali na kisi ya robomba mate et il faisait vraiment des spectacles ya kosakana te horrible ko bibisa bato ba michopo to yebi biloko wana. Bandeko par rapport à ba témoignage bato bakota ba catch ba yebi. Il y a beaucoup à dire mais dans ce que ça na témoignage moko. Bandeko edingwe kenda France na yebite so boyoka lisolo oyo. Edingwe kenda France ko bunda komba. Tango edingwe ke France comment on dit babetaka ye numéro asuka bino bobi ye di akokota mai te bandeko numéro ya suka
botuna ngai edingo asala nini. Edingo atika arbitre na adversaire mutakala. Botuna bato bazala na France bayebi makambo nazoyebisa bino nde eloko babenganaka ye. Eloko babenganelaka ye yango wana. Edingo abeta bapelelelele pe na ye babiloko na abetaka na bapepepepepepe. Arbitre alongola bilamba, adversaire alongola kaleson, batikala mitakala abinisa bango. Wana anobinisaka bato wana papa pa abwaki maboko. Babanda danse akenda na ye akei mindele ba ya rouge numéro do suka na numéro malgré babetaka ya tiki bango bolumbu de Edingo azala black te na ba numéro na yo quand même témoignage moko pe esekisanga mutu moko abanda ye kote ya soki évangéliste soki nini ka bato mosusu nde bazwa ba risque ya koteya na banzela tout ça. Edingo azoleka siko talaka Edingo so azoleka fo bato nyonso ba attention ezala tire ava na ye te bolanda moto alokuta wana te bandeko regard ka azwa boyebi Edingo azala na miso ya mabe azala na regard mo mystique azwa ka regard ya pamba bandeko tata na mata amata poto moni bapoto ya bacourant Edingo amatisa ye poto soki ya plus de 5 mètres siko kita batala bato akokita te amatisa ye poto azala na bagie wana mpe mingi amatisa banzete. Donc c'était vraiment pas n'importe qui. Mais Liwa et Bangui Edingo était, malgré tout ce qu'il était, malgré tout ce qu'il faisait, Liwa et Bangui était. Pour dire que mon frère, ma soeur, devant la mort, Kaye Sumutoana Ngoya. Kaye Sumutoana Ngoya. Quand il a eu Mandeko, je suis grippé, n'a beli vraiment, mais bon. Et ils ont songa. Alors, toi qui te fais savoir, sango que il y a dit ne plus. Non seulement ça, tout le monde que Liwa ya nzela ya mutu nyonso, peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu as, oleka un jour. Et ya mutu ezali kobongisa mobembo wana enfin ke na kokufa na yo okende esika ya kimia. Yaya c'est pas la peine kobomana na mokili ya bato oyo barando inutile kofinga na kosala mutu mabe parce que oleka un jour okufa un jour etango okufa okende mama papa au rendre compte oloba nini na mokili oyo ozalaki. Donc c'est ça vraiment personnellement, c'est tout ce que nous pouvons dire parce que mosusu akufi te lobaka personnellement malgré azalaki Edingo na ndimi te edi atikala kobona motema avant kufa oyebi balobaka liwa elobaka te mais yana bato mosusu bazwa bangolu avant liwa na ye basigne apenzi elandi ke aza so na mikolo ebele te oyo ekosalaki mutu apesa vine na ye so malheureusement bango mpe akobongola motema ezalaka makambo ya nzambe. Edingo abelaki makasi. Ces 2-3 dernières années il y a vu Edingo ezalaki ka maladi na maladi un moment komi bien un moment plus ou moins un an passage akotaki me azalaki hospitalisé na Kinshasa tosala mpe baémission sango epanzanaka ke Edingo akufi mais il était hospitalisé mai ebandaki so mpe kotonda na poumon koloba ekomaki ndenge ondiraka ataki AVC monoko ezotengama donc babiloko wana nyonso na logique eza babiloko oyo basigne oyo ke mutu fallait peut-être amona ke no vie eya nango na ntina te eza na suka napesa vie na ngai na Yesu mais malheureusement bato lokola ba Edingo certainement amsi atekaka po ye bando oloba yango ke 99% ya vie na ye apesi yango na satana 1% kanda apesa na nzambe il disait ça ouvertement donc yango na oloba na bandeko yeba ke mabe nyonso tosalaka na mokili oyo balimite ezalaka ya ce niveau là soko atteindre yango esili okabwani totalement complètement na mokili na yo et du coup retour eza souhaité ce qui est triste et la Bible dit que servira-t-il un homme de tout gagner de perdre son âme. Moninga na ndeko na mwasi ndeko na mobali nyonso kozwa na mokili oyo eza na wana litomba te okende nango pe te ndenge akufi wana na libulu baotya bakokunda ye ka ye moko kota na cercueil baotya bozwi bomengo te baotya bamilio te baotya mbongo te baotya ndako te baotya mutuka te aokende ka ye na ye ka ndenge ayaki ndenge akozongela. Donc c'est pas la peine ya kokufela biloko ya mokili okoma ntina niveau akosala bamakambo moto akosala te
ka po na mbongo, ka po na notoriété, ka po bayeba yo, ka po bayeba yo, eza na wana ntina te. To vivre na mokili oyo na simplicité, tolia Paul azoloba soki toza na kolia na ya kolata cela nous suffit. Yaya so ozwi oza na t-shirt na mwa jean ya kobomba bolumbu, ozwi mwa lipa ya kolia na ntongo mwa loso na pokwa, cela te suffit. Soki nzambe akosepela ozwa plus un jour eza mabe te, me kolinga te akoza mbongo, kolinga te akoza lokumu, okende kosimba bisimbasimba to mpe kokota bikotakota, parce que tout ce que tu fais là mon ami, na suka nango ekopesa nango yo eloko te. Okosepela to kozwa bagain moko boye juste pour un temps, et après yo kaka moto kozwa malheureux. Donc vraiment que le Seigneur nous aide toyeba kovivre malamu na mokili ya bato oyo, surtout que toza na biso bapèlerin. Moto moko otika libanga aza na ye te, edingwe moto na ngenge akufi nana nobanga edingwe te. Mobali ya mbinga edingwe faisait père, edingwe champion azwa baceinture, edingwe asala nyonso moto akosala na mokili. Aujourd'hui edingwe ne plus. Bamawa ya bato lokola baedingwe, bamawa ya bato minene lokola bamobutu et autres, eza bamawa moko efo interpelaka bato ke mokili oyo tozovivre soki kutu bapuisa na bagrand baoleka, combien biso toza na biso simple, combien biso toza na biso eloko te. Epesi mpasi epesi mawa, famille ezolela. Awiya c'était leur père, aye mobali ya mutu to mpe ya basi, parce que azali na basi belebele, abalabala trop yedi. Azalaki mobali ya basi, azalaki papa ya batu, azalaki mpe ndeko ya batu, donc la famille ne pouvait que pleurer. Azali na bana, azali na bakoko, batikali na pasi, talaka papa na bango olesa bango, papa na bango osala nyonso mpona bango, et du coup il n'est plus, il est mort. Donc triste, moto na ngenge, Yedi n'est plus. Donc c'est ça, que Dieu vous bénisse. Et sango tozali na oyo opesa yango wana, abonnez-vous à suivre CMDG TV. Mafuta ya sika, bolibisi ba image na zeno kabwe. Commentez, likez, partagez. Et que le Seigneur vous fasse du bien. Tout le monde est sima. Donc hier, j'ai pas pu cocoter ba éléments belé. Nazaki vraiment malade. Mais le long nazo mo makasi malgré voix. Ngongo e bongina no penza te bozo ka ndenge na zoloba. Bazolo zanga okangama en fait. Bolibisi ponango. Mais sinon, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on compte même quelques éléments. Ouais, la kimi moussala, dans la quête, en fait, pour la zombie, la kimi te mais la quête, parce que je ne me sens pas bien. Ah, la famille, c'est mon anniversaire, hein. En passant, je suis né le 14 janvier. Ouais, c'est mon anniversaire. Imaginez anniversaire na maladie, hein. C'est mon anniversaire. Merci à Dieu pour un an de plus. Thank you pour votre attention. Na Boussalo Tozosala. Merci tout le monde. Balasima. Likez, commentez, partagez. Surtout, abonnez-vous. Activez la cloche pour ne rien rater. Tout le monde est Balasima.
MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.